Nzambe bakoluka bipai na bipai yonena oyo bakoyembela ebutu na moye yonena Nzambe mokonzi yonena niye mokonzi yonena Nzambe mokonzi yonena biso bikotikele kati Nzambe okoumela yonenani biso bikoleka papa Nzambe okotikala yonenani Nzambe mokonzi Nzambe mokonzi yonena niye mokonzi yonena merci mingi nakanisi tokoki kovanda mpe kosolola natombi bana baso batelefone ngai kouta na mikili mosusu ya mosusu kaka na meza oyo ezali nsima na ngai nazali na basusu nakolakisa bino bango bauti na bikolo bisusu basusu mpe bauti na region ya Zaïre kaka mpo ya koloba na bino te ebale mbongi ezali eloko kaka ya bazaïrois te papa nga Nzambe représentant ya insiste mingi na yango esengeli nasala na ino mise au point wana mpo ya bazaïrois ezali nini nde libandela ya nyonso bonganga mpo ya kobikisa bana nyonso baso ya molongo mobimba bakobikisama na yo zaïrois ezali mokanda quelques personnes mais ebalukaka monene mpo ya oyo ona abomamaki na ntango ya kobima ayei kosala mayemaso Nzambe amonisa soko na koloba mpo ya kobotama esengeli nayebisa kaka te
moko te akoki kosala oyo akoki kosala soko nzambe alengelaki yango te uta libanda nde yango ebiangemaka prédestination nazalaka epai ya nzambe esprit lokola baesprit nyonso alengeli mpo te na ya kobotama atindi ngai na ya kobotama na libumu ya mwasi lokola basi nyonso mpo nini kobotama parce que esengeleki nabotama soko nalamukaka lokola asalaki basusi toloba banganga nzambe minene lokola bamelkisedek utangaki bango na bible na basusi basalemaki nsima ya yesu mbele nakokaki koyeba bato malamu te puisque baoyo basalaka ndenge wana bakomprendaka bato malamu te naloba lingala ya kocomprendre bayokaka bato eza malamu te bayebaka bango malamu te mpo ye amikuti kaka azali deja adulte azwi mibeko ya nzambe akolinga bato bato me nzambe abongisa etobotamaka nzambe atindi ngai na ya kobotama na libota lioko na région ya équateur na sous région ya équateur na zone ya bikoro e na mboka ebiangeli mboyi mama na ngai abalaka ailleurs aboti bana mibale papa na ngai na mosuni abalaka mwasi mosusu mwasi na ye atika nzoto donc akofi e azangaki mwasi ye mpe abotaki bana mibale na libala na ye eye kosalema te esengeli papa na mama babalana na ndenge ebongisamaki na mwa mikakatano parce que mama asimaki libala na ye na mobali azali kobete ye mingi e ye mokolo mona azalaki na kanda mingi abeti mobali na ye e mobali alingaki koboma ye asimi ayi kobombama epai ya tata mwasi na ye na village oyo papa na ngai azalaki originaire nde wana ye na papa bayi koyebana e bayi kobala lokola mikakatano ezalaki mingi mobali alingaki mwasi na ye ata lokola abeteki ye alingaki kaka récupéré mwasi na ye mais mobali mosusu ayi kozwa ye boyebi kindoki ndenge basalaki kindoki nyonso mama abotaki te elingi koloba ngai na mwana ya mama oyo ngai nazali kolanda tokeseni na 15 ans e na ntango wana nazalaki naino epai ya nzambe abongisi naya na ye me bayebaki te te ngai nasili koya nzambe na ntango ngai nazalaki na libumu ya mama na ngai mama azalaki kaka lokola mwasi moko azali na veni te azali kovivre vie nyonso normal bamama bazali koyeba soko mwasi azali na veni te oyo nyonso elekelaka ye périodiquement kasi na ntango yango ndeko moko ya papa akufi bazali kolela na ndako na ntango bazali kolela mibali bavandi na hangar mpo na équateur bameseni kosala bahangar mebende ezalaki na ndako e tata wana yokai bongu akufaki azongi lisusu bato balobi abutika kolela abengi mibali bon ye ntango alamuki abengi mobali momongo nde kombo ya tata oyo abotinga na mosuni alors papa akei kuna alobi na ye mwasi na yo azali na zemi papa alobi te mwasi na ngai aza na zemi te parce que aza komona te mwasi na aza na zemi te normal mama mpe awangani kaka wana puiske ayebi mpe te alobi te aza na zemi te alobi te azali na zemi moto oyo azali kuna na kati azali mwana mobali me oyo wana aza koya wana azali moto te asilisi koloba akei lisusu wana akei libela atiki nzoto mama lokola ayebaki te aza na zemi te andimaki te na ye te bon papa lokola amonaki mwasi na ye azali kaka na vi na ye normal andimaki mpe yango te mais évolution ebandi kokende ya zemi ekomi monene na ntango zemi ekomaki monene mama azali kaka komona oyo nyonso basi bamonaka normalement bakanisaki ezali to maladi moko babandaki kosala nyonso po te soko ezali maladi elongwa me ngai nazalaki kuna na kati histoire ezali mwa molai tokoki koloba nyonso ikawa parce que kaka na ntango nazalaki
na libungo mama na ngai makambo mingi elekaki mingi ya baprofesi mingi. Alors na butu moko oyo esengeleki na bima lokola kuna na Équateur naloba surtout na Bikoro na zone wana bato oyo bazalaki lokola libota oyo batindaki na kobotama bazalaka na tradition ya bokonzi tozalaka na batwa na biso batwa ezali bazalaka baombu na biso bon bazali ti lelo oyo batwa na ngai bazali et lokola mama azalaki mwasi ya papa na ngai donc batwa nyonso ya basi bazalaki bato na ye ya mosala en quelque sorte oyo ya misala nyonso oyo azalaki nango besoin nazalaki na moto moko oyo azali kosalisa ye mingi azalaki lokola mokonzi lisusu ya batwa po ya misala ya mama na butu wana lokola mama amonaki te eloko yango ata lokola ezali zemi te parce que baza kondima te mais mouvement ya mwana ezali kosalema na ndenge ezali kosalema avandaki ye na mama wana ya motwa puis na ba heure tardive et na 4 heures nzambe andimaki te naya kobima na mokili oyo ezalaki 4 heures le 4e jour de la semaine ezalaki jeudi na date ya sanza le 4 na sanza 4e mois donc avril na 1940 mama wana ya motwa akataki kasa ya makemba atandi et puis na nsima ya ndako na biso nsima ya ndako ya papa oyo abotaki na mokili na mboka mongoyo nabotami kaka ye mwasi wana ya motwa po balengelaki tebu ezali rasoir ya bakoko e papa wana abotaki ngai azalaki motuli lisusu balengelaki yango spécialement po ya kokata nsinga oyo tobimaka nango cordon ombilical mwasi wana ya motwa akamataki mwa singa moko na poso ya makemba ilitaka mwa singa moko lokola singa milo bakangi e bakati donc nabutana tala ndenge nabutana malheureux peut-être parce que au lieu nabotama na maternité et pourtant maternité ezalaki nabotami na nsima ya ndako au lieu ezala mwasi ya moto ako ayamba ngai mwasi ya motwa otaki kokima ngai moto kaka ye mwasi ya motwa ataki ngai cordon ombilical kaka ye mwasi ya motwa akangi ngai basinga ye ni moto amoneki ngai ayebisi na papa mwana yango azali mobali e bakei kobeta lokole lokola ndenge babetaka makata donc soko nasali kobotama na ngai ezali mpenza ya bato ya mawa me nzambe alingaki kaka ezala ndenge wana soko asalaka bongo te mbele makambo mosusu elekelaki ngai na bikoro na ntango nakendeki nakoki kocomprendre yango nakoyebisa bino mwana nabotami nakoli lokola bana bakolaka na maboko ya baboti to na bakelasi to na misala me nzambe abongisaki te nyonso esalema na ndenge ya bongo makambo mingi tokoki koloba yango nyonso te parce que nta ntango wana nazalaka na moto moko nazalaki komona ye te oyo azalaki ntango nyonso koloba na ngai makambo ma nakanisi baye bazalaki bakonzi na ngai to na misala bazalaki komona ntango mosusu nazali kokoma na barapport mosusu nalobi rapport oyo naza kokoma ezali visionnaire parce que bakoyebisa ngai kaka naloba ndenge wana ngai mpe na kokoma kaka e na bakelasi bo basusu bamonaki soko bapose ngai question bon ngai nakomona kaka réponse etandeli liboso na ngai na réponse kaka nazali komona yango lokola situation moko normale mais nazalaki mpenza kocomprendre malamu te puisque bomwana ezalaki meme na bokolo nazalaki kocomprendre yango ke nazali na makambo mosusu eza kolekela ngai lokola esprit wana azali koloba nayebisa bato te bon ngai mpe nazali koyebisa te mais azalaki koyebisa ngai ntango nyonso ke ye azali esprit saint soko alobi sala boye ngai naboyi kosala nakomona kaka mabe nzela wana soko nalandi oyo nyonso koloba na ngai nakolonga kaka na yango alors nabandaki kondimela ye tant ke nayebisa bato wana nakoli natamboli bipai nyonso lokola bato nyonso et puis eleseli ngai na ntango
nauti na mosala na Uganda na diplomatie na ye yawa na ntango yango elengelemaki te nakoka kokende kaka na mosala ya leta na Angola le 9 mars 1979 nzambe ye moko abandi kosolola na ngai kaka wana te na ntango wana ekomaki lokola mwa mikakatano parce que au lieu nakende na mutation na Angola comme ambassadeur bon nzambe alobi zonga na bikoro okende kozila kuna ti ntango na opesa mosili ekomaki na premier mine komisia na place na ngai omona oyo eza kuna na mosini na bomoto nazali soda yango gendarme nazali officier ya gendarmerie batransfere ngai na cadre civil mpona kosala misala ya leta esime mpe naki osala misala ya leta balobi na yo tikaka yango okende na ino kovanda ozila bainstruction mikakatani mingi basoda baza comprendre ngai na basitude basusu ezali komona mais esengelaki na te nakei na bikoro kozila ti mokolo akei likunga makolo mingi elekaki na makambo mingi oyo elekelaki biso kuna e abandaki 12 jours avant le 27 kokota na nzoto na ngai nayebaki mpenza malamu te parce que na ntango wana toza kosolola mais ayebisi ngai te ete mokolo boye nde na kobanda boye ngai lobi na ye mesalaka noki tondisa ngai na bapuissance yango mpo azali koyebisa kaka il faut d'abord otonda na puissance mingi avant que ozonga na puissance mpo ya kosala mosala nango ngai nakomi ntango nyonso koyebisa ye salaka noki otondisa ngai noki mpo nazonga na puissance e mokolo moko tozali na mezanga na bana vers ba 13 heures tolingi kolia nayoki lokola batoboli ngai epe awa ekati ngai boye kuna na kati na ngangi makasi te tout de suite atindi esprit moko na nzoto ya mwana moko mpo ya koloba tala ozali kolela mpo nasimbi yo natikaka mosapi moko boye mpo ozali na meza nasimbi mosapi boye na liteke na ye oza kolela alors osengi ngai nasala noki mpo ya kokende soko natondisi puissance nyonso mbala moko okokoka te nalobi soko puissance yango ezali pasi ndenge wana o wana nini te tokontinue azali kosala misala na ye nyonso na nzoto ngai mpe azali kotinda ngai nasala nyonso nalobaki na bino mpo ya batwa na bikoro batwa bazali mingi lokola bazali bato ya bakisi mingi makambo ndenge na ndenge basi ya batwa mwasi moko bayaki na ye bango généralement bazalaka na baproblème ya hygiène bakipaka yango te mpe mama moko bautaki na ye na likipo baye na ye balalisi ye nzambe alobi kende kosikola mwasi wana moto nayebisi bino na équateur na zone ya bikoro bato oyo bazali soki amoni ngai ya kokima kuna mosika esika awa ngai nakende kosikola ye ekomaki question moko monene mais nzambe arapele ngai tout de suite alobi me obotami mama na alobaki moni nani oyo akataka singa na yo oyo cordon ombilical tobotami nani moto amemete yo liboso ezalaki mwasi ya motuwa te mais nani wana alali liboso na yo azali mwasi ya motuwa te nalobi ale nzambe ilongo yelanga katini ya mai nayebisi bango te nzambe azoloba na ngai ndenge wana yelanga katini ya mai bake kotoka mai na liziba ya bomoi na sukoli mwasi wana ya motuwa ebendaki mindondo mingi na bikoro babi mazisa moto lokola yeli yakende kosimba mwasi ya motuwa na nzoto mpo ya kosokola esesi sisi akamataki mamazi na ye ekomi tima nalobaki yango en parenthèse kaka mpo bocomprendre kobotama oyo nabotamaki ya ndenge ya mawa nde ezalaki mpo te na comprendre baevenema mosusu ekobetela ngai te namona mwasi ya motuwa kaka mwasi ya moto lokola basi nyonso na ngai discrimination ekoka kozala na mikolo yango nzambe amesi kokota na nzoto na ngai nzoto ezali kosala pasi mingi bana na ngai bayebi yango namoni mokomi pembe azali liboso na ngai kuna na chorale bayebi nazalaki kolela mai ezobima na miso
parce que soko akoti ntango wana nzoto nyonso ekomi mpasi na kobenga bana basala ngai massage na Christine na ye bakomi kosala massage nzoto mobimba nazali kaka koyo mokolo ya liboso wana alobi na ngai bon oyoki mpasi mingi mpo ngai nayaki kokota na kati ya nzoto na yo mikolo miso tosololaka ngai navandaka na ngai yo mpo ofandaka na yo me lelo nakotaki na nzoto na yo yango wana oyokaki mpasi mingi nobi lokola na supportaki yango busu mobimba mpe munda nobi te tikala na ino kotala soko nakoki kosupporte liki alobi soko nakotikala ife koka 3 jours nobi bon mokolo moko nakoki soko tobakisi omibale ekoki bon ekozala 3 jours ekoki nobi tombeka pasi mingi naleli bazosala massage mais sika nakomi kolela en sachant que sikawa ye moto aza kosala makambo ti mwa momesene bandi kokota okomi na 3e jour alobi bon sikawa nakoki kolongwa nalobi te continue na ino mpo namoni lokola naza kosupporte alobi bon tokokende jusque 7e jour titi azaka kosala bon pasi mingi mpenza na nzoto 7e jour ayebisi ngai boni nalingi nabima na ino lobi te okoki komeka tokende okomi 9e jour alobi namoni lokola obandi kokoka me nalongwa na ye lobi te continue kaka ntango asilisi 12e jour wana ngai nalobi na ye nasi na meseni parce na ntango wana nazali koyoka lisusu pasi oyo naokaka liboso te nazali koyoka kaka pasi po nzoto ekomi kilo ya ndenge mosusu nakomi komimona lokola natondi na kati ya poso lokola nde baza kogonfle ngai me nalobi te nasi na meseni nakanisi ekoki kosuka mokolo yango le 27 avril 1980 alobi alors oyo nasalaka te uta mokili ezali mokili yango ezali accompli lelo nakotikala na nzoto na yo libela événement elekaki na monene tokumisaki nzambe mingi totondoki ye nabandaki kotuna ye mituna mingi na ndenge tokomi nzoto moko ndenge nini ekoleka mpo ya kopesa bato mbote to mpo ya kozala na bato esika yoko na nyonso apesaki ngai malako mingi nzambe alakelaki bato te akoya na kati ya bato me ayebisaka bato ndenge nini akoya te lokola bato bakanisaki peut-être akokita to na stade moko to na balabala moko bato batondi asiki ye alengeleki ndenge mosusu mpo ya koya kokota na nzoto oyo ndenge wana sike papa nga nzambe représentant atangelaki bino makambo etali uganda nalingaka kobotama na uganda na programme ya liboso ya nzambe parce que uganda ezalaki ekolo ya nzambe oyo avindaki nsima ya ekolo ya israele lokola bana ya uganda babomaki basaleli ya nzambe banyokoloki bango mingi loyebi histoire ya bamartyr nzambe ayi kochange alobi zaire ekoma ekolo na ye nde ntina yango atindaki na ya kobotama na zaire mpe ye aya kosala misala na ye na nzoto oyo papa ebale mbonge amipesaki nkombo ya ebale mbonge te nzambe alobi na ngai nayebisa bato te nazali ebale mbonge nalobi nakanisi na oyo nyonso tosololi na yo oyebisaki ngai te obongisaka nakoma moto nayeba mokili mpo yoya mpo ya misala na ye na mokili nayebi bato baso bayebi ngai na nkombo ya yebi Félix Emmanuel na ntango bato bayi kokamata bakombo mosusu biso teki Félix Emmanuel kaka en parenthèse lokola esengele tosala mais yebi mpelai teki oyo ayebani bato bayoka te akomi komibanga ebale mbongi yo moni ezali normal alobi ezali normal eza nkombo na yo ya kala avant koma yebi mpelai teki yo ezalaki kaka ebale mbongi
naobi non 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 wana vraiment luka ba solution po te nkombo wana na ya kotia yango na nkombo na ngai te parce que ekopresente malamu te alobi bon malamu tika ngai moko na ye mokolo moko ya vendredi moko na 80 tozalaki na bikoro na tongo tongo ancien directeur ya prison ya bikoro nkombo na ye citoyen bodiabi azali originaire ya bolomba ayei na ndako na ngai alobi papa ebale mbongi tika nabenga yo na nkombo wana nalobi kuna na se ya motema naza kokanga motema nalingi nandimela ye me nakoki kondima te parce que ngai nalobaki nalingi nkombo wana te ya yebi yango ndenge yebi alobi na butu alali na 3h du matin ayoki na ndako na ye mbonge mbonge ye lipela iseki ebale mbonge nkombo na ye ebale mbonge ndako eza koloba ndako mobimba alamusi mwasi na ye mwasi alobi non ngai mpe naza koyoka atindi mwasi kende epai ya bafille oyebisa bafille bon alobi ye moko akende epai ya bagarçon puisque azalaki na bana bakoli mais bana balobi na biso mpe tozali koyoka elobi butu mobimba depuis 3h ndenge yayaki ekebisa ngai ye lipela iseki nkombo na ye ebale mbonge nkombo na ye ebale mbonge ye lipela iseki ebale mbonge alors ndoto na oyo nyonso ayokaki lokola ndoto abandi kofrote bamiso komeka kotala soko vraiment azali na bomoto azalaki kaka na bomoto ayei na ntongo koyebisa ngai na ntango aza koloba na ngai na nsima mpo nazalaki na ye na kati ya ndako na nsima kaka lokola epai boye parce que porte ya monene ezali kote ya libanda bato bakoti 30 wanaka nai toza na salon na ngai toza kosolo na bikoro bato bakoti 30 awa ai ebale mbonge nkombo na ye papa ebale mbonge nkombo na ye papa ebale mbonge nalobi ne yoka naino kuna libanda yalobi ne yango wana abimi tobimi bato banso baye alors on a fini na nzambe tika wa nkombo wana ebimi baesprit bakomi koloba yango bato bakomi kobenga ngai ebale mbongo explication nini nakoki kopesa na bato baye bakotuna ngai yo okoma ebale mbongo alobi ne yo ezali na baexemple kaka wana mosusu alobi oyebi ekolo moko babengaka yango Tanzanie nabiwi nayebi Tanzanie mais Tanzanie bazali kobenga yango Tanganyika nabiwi alobi mais Zanzibar bazali mpe kobenga yango Zanzibar ntango Tanganyika na Zanzibar basanganaki est-ce que bazali kobenga yango lisusu Tanganyika Zanzibar te babengi yango nkombo nini Tanzanie nalobi oui nayoki mais ezali ndenge moko te parce que ngai nayoki te Tanzanie veut dire Tanganyika ebandi ta bon nika kuna bati Zanzibar baloli yango alobi oui nkombo na yo ye lipela iseki tia yango pembeni nkombo na ngai nzambe pembeni biso banso mibale tokomi na nkombo moko ebale mbongo nalobi ebale mbongo elingi mpenza kosinifini alobi mosala ezali monene mosala wana na monene na yango ekoleka kaka lokola mbongo tanga na bible oyo elobamaki te lokola ye moko mokolo bible ayebi yango ngai nayekolaka na katolike natangaka na ngai babible te osika ekomi ntango ya babible kaka ntango tokandaki kosolola awa atindi ngai nakende kosomba bible nakendeki nga na nzambe saka na maison de la bible ntango ezalaka nyonso mibale kuna na penepene na libre service nasombi bible ya Jerusalem ya moke nafungoli ebale mbongi na ndenge yesu alobaki oyo wana abotami na molimo naloba yango na français parce que kuna ekomami malamu mpenza le vent qui souffle
dont on ne connaît d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Mon pépé, où il a dit qu'on est comme ça. Ce que il a dit qu'on est ça, c'est que il a dit qu'on est ça mal. Bazali ko yeba epai eutite mpe bazali ko yeba epai ezali kopenda te ezali se bongo mpoya ezali bongo na ntango alimoleli ngai yango na bibo nayoki me namoni ndenge ya kokoma yango ekokoka alobi okokoma yango na mikanda na yo epai ya ntomba epai nzambe atilaki akende kobotama na bikoro soko nkombo moko eyi to ya bokonzi to mosusu na ndenge ya bango basalaki kuna batiaka yango liboso ya nkombo oyo donc nkombo na ngai ye nzela ete lokola nakomi ebale mbongi ekozala liboso na yango lokola soko nabotaka mapasa olie nazala ebale mbongi kata mapasa babengaka ye na ntomba boyika donc esengeli babenga ngai boyika ye nzela ete kaka mpo naboti mapasa bati ngai boyika eboyika ekomi nkombo na kati ya nkombo na ngai soko boyokaka bato baso bazali boyika edi tata mapasa donc na ntomba batiaka yango nkombo mpenza ekomi nkombo na yo ebale mbongi ezali ndenge mpo ya bayeba mitunaka akoma ebale mbongi basusu alias ebale mbongi basusu nayebi biloko wana te ngai nayebi na ngai baalias te na ntomba alias ezala te bon meme awa nakanisi alias ezali te nakoki ya nkombo ya motu moko alias te sino baoyo bazali na bakombo ebele okoki kobenga yango kaka ndenge mais ebale mbongi ayi mpo ya nini nzambe ayi na nzoto oyo mpo ya kosalisa bato mpo ya koyebisa bango makambo mpo ya kolengele mokolo ya somo liboso mpenza nzambe alobi mission na yo kobatisa bato na molimo kobombola sekret na ngai mpe kobikisa bango na makambo mpo nini kobatisa bato na molimo mokolo ya somo ekoya oyo ekomamaki na bible oyo mokili ekotika bato baza kondima te likambo te me bozima kobombola sekret ya nzambe nakanisi papa aza mokolo représentant ya balembongi ezali bauti koloba yango moke oyo nayebisi bino awa bana ya balembongi boyoka yango na mangomba te catholique protestant to bangomba mosusu nayebisi bino yango bobandi koyoka nde yango etindi bino sikawa bolinga nzambe puisque bobandi koyeba ye mpe bolanda ye botikala baye soko boyebi nzambe malamu botosi ye bolandi ye nzambe ye moko alobi botia ngai l'épreuve mpe bomona soko ngai nakofungolela bino baeglise ya likolo te botia ye l'épreuve botosa ye bolanda ye mpe ekolo oyo bomona soko nzambe akosala na bino oyo asila kolengela te mpe bino bozala ekolo ya yambo na molongo moko natondi banso bayeba yaki namoni vient père ya forces armées hongroises bayi nayebisaki bango mokolo bayaki na visite basengeki te baya kovisite biso visite ezalaki officielle nalobaki yango bavisiteur mosusu bayaka awa apart mindele bautaka na mikili ya mosika baoyo ya zaire bayaka awa ezala baprofesseur ya université te banini basusi tobengaka bango na bainvitation baya kotala biso mpo nazali kobenga bango nyonso baintellectuel ignorant baza kofinga ngai pour rien baya na ino bamona bongo nsima bafinga soko ezali na tondi na esengo mpo na yango nalobaka na bana nyonso ebale mbongi devise ya papa ebale mbongi ezali kimia esengo na boli soko tolingi tozala na kimia parce que ebale mbongi akoki kosala mosala moko te na ekolo ata yoko te soko kimia ezali te yebisa ngai soko kimia ezalaka te ndenge nini bamama na bapapa na bana nyonso oyo bazali awa bokokaki kosangana awa na lopango leo ekokaki kosala donc ngai nazali na besoin na kimia koleka bato baso mpo nasalela bango et comme phase bien père phase oyo aza koreprésente naloba phase
puisque la jeunesse toyebi biso nyonso. À s'intéresser na baactivité na biso, Jean Père Fage ayi komona oyo toza kosala lelo. Jean Père Fage azali na biso na occasion oyo ezali mpo ya ngai esengo koluta, parce que nazali convaincu que oyo nyonso eza baza koloba ekosalema kaka mpo ya kotia kimia totalement na ekolo. nasila koteya bino mbala mosusu makambo mingi mosusu ata soko bomonaki ezali koya mabe natuni nzambe eza balobi te eloko moko ekozala te. soko balobi wa mobulu boye na boye natuni nzambe biso na moko tozali mobulu ekoya tosala nini, alobi mobulu ekozala te ata soko bato bamiti oyo ya bango elongaka kaka te parce que nzambe ye moko asili koko. na nkombo ya bino banso natongeli bana Jean Père Fage kaka boyi bolamu na kati ya libota parce que bazali bana ya ebale mbonge oyo balaki soko. tika naloba mpo ya baye bauti mosika bazali na biso. mama akotelema mama oyo ya bino bosila koyeba ye ntina kopresente ezali te. mama oyo wana na telemisi azali togolais. bana lopango losantu boyebi histoire ya mama wana ayaki na mwana na ye ya mobali batamboli mingi bakei na France bakei na bikolo nyonso na bapasi baluki basolution na pasi ya mwana bazwi te. na France bakei koyoka te soko olingi mwana na yo abika kende na Zaire epai ezali bongo. elokola bazalaki na mikakatano mingi bauti na France baleki na Lomé kaka kokanga mwa biloko lokola pe bango na bafrançais bazalaki na problème ya bango ya kala ya colonie ezalaka na bavisa te yango bakanisaki bakoki koya na Zaire kaka ndenge wana bayi sans visa bazalaki bloqué na aéroport mikolo mingi tosalaki bademarche nyonso bon babikisami lelo oyo mama oyo na mwana na ye azali na kati ya bana basusu awa balingaki kozonga lobi dimanche ya lobi mais lokola nasololaki na mobali na ye na telefone nalobi lelo tokosala fete e ye certainement alobi bon soko fete ekozala lobi na ntongo dimanche okuna ekobonga te baremetre yango na dimanche oyo ya poso ekoya mpo bazonga epai ya bango nzambi babikisami e bazali na posa na bonganga ekende na mboka na bango akende na eno kuna bayekola ndenge nini bango na bakonzi ya bango bakoyokana tokotindela bango centre moko oyo ekofonctionne na Lomé kozala. Bien, maman, vous pouvez reprendre. Alors, baka français, menga na lobi na lingala na nzambe azali kolimbolela ye na français. Na kobanda kaka na baoyo bauti na bikolo misusu. Mama mosusu oyo azali mwana ya ebale mbonge auti na République populaire du Congo. Na République populaire du Congo tozali na centre ya biso na Brazzaville 36 rue de mon pays na Kalangai. Mais pour le moment centre eza kofonctionne te na mwa ba problème mike esengeli tobongisa yango malamu soko esili centre ekofonctionne lisusu. Alors nalobaki te lokola bana ya Congo bazala wa mingi na lopango mama mwana ya Congo oyo aye nsima donc auti na Congo aye awa mwana wa nsima bon oyo akendeke peut-être na centre ya Brazzaville te moko yoyo aye te na piye na meza oyo ezali kaka bana ebale mbongi bauti na bikolo lisusu te. bana ebale mbongi ya mboka Zaire bauti na baregion bazali na ngai esika yo kolokolo. mama oyo ye auti na Matadi. na Matadi tozali na centre ya guérison lokola ndenge tozali na ngwao ezali kobikisa bana kuna. e mama oyo ayaki centre esindaki ye awa
po biso moko tosalisa mwana na ye azalaki ss e tosalisi mwana maladi wana ezali lisusu na nzoto na ye te boyebi te biso tozali le seul au monde mpo ya kobikisa bamaladi lokola ss oyo médecine traditionnelle occidentale bazali kobenga incurable ye azali mwana ebale mbonge ya mboka Matadi. Mwana ebale mbonge ya mobali wana ye auti na Kisangani. Azali mwana ebale mbonge ya mboka Kisangani bango ba animateur minene ya lopango le centre na Kisangani. Na yebisaka bino mokolo mosusu awa te bana ebale mbonge ya mboka Kisangani basombi lopango le centre bati mikanda nyonso babongisi batindeli ngai ye nde chef d'équipe oyo esombaki lopango le centre ya biso oyo tozali nango na Kisangani e mais nalingi naloba na bino fait moko très saillant c'est que le 27 avril ezali date na ye anniversaire abotamaka le 27 avril. Na banda kaka na présenté bino ici papa nga nzabele représentant bolingi nini na présenté mama lisusu baoyo nde baye bazali na ngai na meza oyo tozali awa na mbula oyo mwana moko kaka ya ngai na bana oyo ya mike nzambe alobaki azala na ngai nkombo yo mama na ye 39 ans libota te bazalaki kovanda na matete banyokoli ye na kofinga na ba haut-parleur na kati ya bar moko bazalaki voisin na bar wana ebale mbonga tongoli yo na pompe na ye ya monene libumu evimbi yo lobo ezali na zemi na nyonso bon d'abord natongolaka na nga bato te mais bafingi ye mama alembaki te akontinuaki kaka koya kotongolaka mai na ye libumu evimbaka kaka mais na libumu wana ngai nayebi moto moko azali na kati moto yango akokisaki 3 ans mais nalobaki puiske nzambe alobi mwana wana na ndenge banyokoli mama wana kofinga ye na quartier ya bango mobimba ya matete soko ngai nzambe nazalaka na nkombo mosusu mbele napesi nkombo na ngai moko mais lokola ngai nazali so na nkombo mosusu te nakomi kaka ebale mbonge na ngai nayo ebale mbonge topese ye kaka nkombo ya ebale mbonge ebale mbonge nde ye wana azali na maboko ya mama alali po ekomi ngonga wana mama wana azalaka kobota te bazoloba le ye wana batongolaka ye na pompe ya munene natongolaka ye na pompe ya munene mpenza aboteli ngai ebale mbonge wana natondi bino banso na boyebwa bino nzambe azali wa bino ngai nazali visible na nzoto oyo boyebi mais tozali mobimba biso banso wana libiki eyeye epai ya bino ezala ya makono to ya mikakatano ndenge na ndenge bozali komona oyo tozali kosala confusion ekoki kozala possible te na oyo bozo kobianga mangomba parce que papa ebale mbonge azali na ete ngomba te mboka ezalaka toujours na mokonzi ya mboka aboti bana na ye bana nyonso bapalangani mais mwana oyo moke akotikala na ye kuna na mboka akolakisa ye basekre nyonso ya bonkoko ezalaka boye te nzambe aye na nzoto na ngai mpo ya kolakisa ngai basekre nyonso ya bonzambe mpo na bino mpo nayebisa bino boyeba ye bokoka kolanda ye mpe bobikisa merci na boye na bino merci na oyo nyonso bosilaki kobongisa mpo ya pokwa ya lelo nzambe apambola banso
mpo ya mobumulu. Merci.